Mardi, et là, mon abalani, c'est un peu le journal Peuple pour la Peuple. Tout le monde a l'Assemblée nationale pour la côté de Sabino, le président intérimaire et l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, à ce qui lundi 29 septembre, n'a pas député nationaux, membre et à réseau de jeunes parlementaires RCP, n'a mon coup, c'est un reportage. Président intérimaire ya chambre basse ya parlement, professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, Moussaou, Abetaki Masolo na ba député nationaux membre ya réseau ya ba jeune parlementaire, ba discussion et tournaki mingi autour ya apaisement politique na Assemblée nationale, participation efficace ya ba regroupement ou ya ba initiative pe ba travaux parlementaires, pe na stabilité institutionnelle. Mingi penza ba discussion ezalaki à cœur ouvert ba membre ya RJP, ba lobelaki ba préoccupation na bango mingi likambo etali accès na information, fonctionnement effectif ya académie parlementaire pe financement ba projet épanouissement ya ba jeune na kati ya chambre basse ya parlement lolenge article 35 ezali koloba ba eli nationaux membre ya RJP bango ba prometaki ko soutenir ba action ya bureau actuel pour un examen pe vote rapide ya loi des finances 2026 instrument ou ya malonga ya gouvernance économique ou etikali priorité législative na session oyo pour na ko répondre à urgence sécuritaire ou ezali lié na occupation militaire na est mingi penza ba défis socio-économiques ya mboka na souka ba discussion oyo ya plus de 3 heures ba membres ya réseau des jeunes parlementaires ba sepela ki na qualité ya ba échange oyo ezali ko fungola ba perspective moko ya malonga ya collaboration ba féliciter professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou pour na hospitalité oyo accordaki bango pe sens ya ouverture pe climat moko ya malonga ezali ko contribuer na décrispation politique boye bango batali soutien na bango na bureau pour na ko assurer fonctionnement ya malonga ya Assemblée nationale lolenge article 34 pe 36 ya règlement intérieur ezali koloba. Totikala kaka na masolo etali Assemblée nationale pour na kota de Sabino le président intérimaire professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï asolaki pe na ba agent pe ba cadre ya administration ya Assemblée nationale pour na koyoka ba revendication na bango accord de plus héritier mapindema. Président intérimaire ya chambre basse ya parlement, professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, azalaki na écoute ya ba revendication ya ba fonctionnaire, ba agent pe ba cadre ya administration ya Assemblée nationale. Beaucoup tani oyo salimaki lundi 29 septembre 2025 na salle de spectacle ya palais du peuple na ville ya Kinshasa. Ezalaki marqué na ambiance moko ya convivialité pe ya sérénité. Après matinée moko mouvementée et pa wapi ba manifestation et salimaki. Président intérimaire ya Assemblée nationale honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï a assisté mingi na honorable Christophe Mbosso, Jacques Njoli oyo bazali deuxième vice-président pe rapporteur ya Assemblée nationale. Boyi basengaki na groupe ya pression oyo bazala rassuré ba effort ezali kosalema et pa ya ba autorité oyo ba mipesi na objectif ya ko répondre na ba besoin nyonso ya malonga pona ba cadre pe ba agent ya administration ya Assemblée nationale pe lisusu ya peuple congolais mobimba oyo misu na bango ezali kotala ba élus nationaux bango bazali wana pona ko répondre valablement na ba aspiration na bango na tina wana bureau a sollicité délai à 72 heures pour na bokutani ba yeba na ko évaluer première phase na tina wana ba envisager gérant quotidiennement ya ba agent pe ba cadre ya administration secrétaire général ya Assemblée nationale azalaki montuel liboso ya kotombola mongongo pour na ba revendication Jean Gouvulu Kojiye asalaki pont entre ba membres ya bureau ya chambre basse ya parlement et longo na ba cadre pe ba agent ya administration et institution oyo na occasion wana memorandum oyo elobeli ba différentes revendications ezalaki déposé na maboko ya ba membre ya bureau ba manifestant bango ba talisaki sentiment na bango ya ko témoigner et pa ya Joël Kaïj oyo azali porte-parole ya manifestation na bango bo simba pe boye ba ke ba initiative oyo ezali entamé pour na ko renforcer boyokani pe bomoko pe kolongola ba tension entre ba membres ya administration et longo na bureau bango ba féliciter bokutani oyo makasi et se pointer na ndenge ya malamu na rentrée oyo ezali bongo session budgétaire ya septembre. Rédaction il la journée ya peuple pour la peuple mais qui ko réfléchir par rapport à des vacances parlementaires il y a des députés nationaux et provinciaux il y a ville il y a Kinshasa to éviter ceux qui servent à Kananani Bolanda.
Na 2023, ba Congolais nyonso ba voté ki ba élu na bango, même na assemblée provinciale na bango, topé na assemblée nationale, et pa wapi bazali ko représenter bango, c'est-à-dire bazali ko yeba eloko nini population alingi pe pasi nini population azana yango na niveau ya ba base na bango. Na tina wana nde ba honorable député nationaux be provinciaux basalaka pendant 3 mois, après 3 mois bazui ba vacances parlementaires. Ezalaka occasion moko ya malonga pe occasion moko ya malamu pona moko na moko ayeba na kozonga na fief na ye, ayeba eloko nini ezali koleka kuna. Kasi constat oyo balandi ebele bazali kosala ezali constat moko amer. Tozwa kaka exemple ya ville ya Kinshasa, ba députés nationaux bauti na ba vacances parlementaires le 15 septembre nde bango nyonso bazongelaki nzela ya hémicycle. Kasi soki otamboli na 4 circonscriptions électorales ya ville ya Kinshasa, c'est-à-dire na Tchango, na Moamba, na Funa pe na Lukunga, otuni question epai ya population bamonaki combien de députés nationaux bazongaki na niveau ya ba base na bango. Ezali kaka pona koyeba te eloko nini population azana yango lokola pasi, kasi ezali pe devoir ya redevabilité, c'est-à-dire ba honorable députés nationaux esengeli barandaka compte ya misala oyo ezali kosalema na niveau ya assemblée nationale, afin que population azalaka informée. Peut-être population akoki ko accuser ba honorable député à tort koloba ke bazali kosala eloko te nzokande mosala tango ezali kosalema esengeli ko informaka population. Kasi constat oyo ezali bisika na bisika ba honorable député na ba vacances parlementaires bazali kokita vraiment na ba base te ebele ba monanité depuis ba vota bango kokita na base koyeba eloko nini population azana yango. Mingi tomona ka tango ba vacances parlementaires ba honorable député nzela ya potonde ezalaka privilégié pona bango kokende kopema toboyite kopema ezali eloko moko ya malamu. Kasi tango pemi na poto esengeli pe ozonga na base na yo koyebisa bango musala nini yo sali en tant que motindami na bango pe koyeba eloko nini population azana yango lokola pasi. Mingi kati na bango bakoma kokopie kaka ba ancien rapport oyo bazalaka na yango kala yango nde bazali kozongisa etikala na yango lokola slogan to terme générique courant mai bakuluna eloko kaka moko wana bazongaka pona koloba na hémicycle. Nzokande population azelaka bango pona koyeba musala nini ezali kosalema kuna na ngambu ya ba députés provinciaux pe kaka ndenge moko. Le 30 septembre nde bazali kozongela nzela ya assemblée provinciale wana tolobela kaka ya ville ya Kinshasa. Constat ezali lisusu malere ba honorable députés nationaux pe provinciaux population oyo avotaki bino azana bosenga amona bino lisusu bozongela kaye pona koyeba pasi na ye pe kopesa ye information. Toboyi vraiment comportement ya boye ezali malamu te. Est-ce que bozali kozela lisusu 2028 po boya koluka ba voix nzokande na moment oyo bazana bosenga na bino bozali presque invisible na terrain mosala bapesa ki bino bozali kosala yango te. Population akolemba te koloba akolemba te ko interpeller bino po bozonga na nzela. Na masoleta li primature bosimba que Premier ministre Judith Suminwa alansaki 29 septembre lundi deuxième phase ya itinérance na ye na province ya Congo central mini penza na territoire ya Mwanda epai wapi a visitaki chantier stratégique ya pe en eau profonde ya banana Nathalie Kalila Etima Pemeli. Premier ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a lancé lundi 29 septembre 2025 deuxième phase de itinérance na la province ya Congo central, na visite de travail hautement symbolique na territoire ya Mwanda et pa wapi a kendaki ko inspecter chantier stratégique ya port en eau profonde. Esengala keli biso na tongo ya lelo donc moyen to bezate. Koya na ya eza bonheur pona biso eza bien. Parce que oya na mboka na yo, Mwanda ezali mboka na yo, ba Kongo ezali mboka na yo. Kocha makolo tiawa, na ebe sengo nga la kopesa kati na yo te. Mais koya na ande ezali obliko na biso, koya na ya ezali délivrance na biso, koya na ya ezali kopangisa biso maya misu. Mama, koya na biso esili. Likambo ya courant, moye to bezate. Courant ezo déranger biso na Mwanda wa. Donc, ezate, mibali, misala malonga te soki mwa courant ezali, tozoteka ta maya pamba, poto boko la bana. Donc, ezate, likamba courant de ya liboso.
lokola yo ye mama ozola biso solution. Akomaki vers 11h ayambamaki na bato ebele bautaki bisika na bisika pona koyamba ye bakonsideraka ye lokola mwana ya mabele na bango oyo bazali kobenga affectueusement Landona. Après arrivée triomphale, premier ministre akendaki directement na banana site oyo bazali kotonga infrastructure portuaire mingi penza misala oyo ekambami na firme Emirasi DP World sur place. Judith Suminwa a constataki avancement ya misala pe ayokaki ba responsable ya société oyo bazali kotonga batalisaki makambo nyonso ndenge ezali kotambola. Visite oyo ekobaki na explication détaillée na ba enjeu hydraulique pe na site oyo mingi penza likambo etali embouchure ya fleuve Congo. Chef ya gouvernement inspectaki pe misala ya lutte anti-érosive oyo ezali destiné kobatela littoral entre ba phénomène érosion côtière pe oyo ezali bongo na litomba po na kobatela mosala eyeba na kotambola na ndenge ya malamu. Foule moko bazalaki estimé ya plus de milliers de personnes basanganaki liboso ya bureau ya territoire. Premier ministre apesaki meeting populaire kati na yango alobelaki ba conclusion ya visite na ye pe ba priorité ya gouvernement. Alobi azalaki na Dubai po na kokuta na ba responsable ya DP World. Asengaki na bango po na nini depuis première pierre ezalaki posé et pas ya chef de l'État kotonga port en eau profonde ya banana ezali ko avancer te. Bango barasiraki ye batalisi ke bazali ko sala po na kosilisa misala d'ici 2026. Natina wana nde ye alobi aye ko constater avancement pe a déclarer yango avec fermeté. Nasima ya masolo ya honorable Maoto na betaki na DG ya OVD weekend eleki nde Elia Selembao na délégation ya OVD basalaki tourner na ba différents quartiers ya Selembao pona kotala ndenge nini banzela ekosalema. Christian Kangebeni Ertimo Pindemi. Nasima Masolo Oyo, honorable député provincial ya commune ya Selembao, Maotwene, du responsable, Papa Selembao, Azalaki Nyango Mikoleleki, et Longona directeur général ya office de voirie et drainage, OVD na Mokuse, Mwana Mboka Victor Tumba, Nyonso Pona Koluka, Banzela na commune ya Selembao, Ezalaki Toko, Pelikambo etali ba érosion esila, Bosimba Pebondi Melangake, honorable Maotwene, Azali Kola Late, weekend eleki, Azalaki accompagné na délégation ya office de voirie et drainage oyo ezalaki dirigé et paya ingénieur Cyprien Munzokolo bakitaki na ba différents quartiers ya commune ya Selembao pona kotala faisabilité ndenge nini banzela ekoyeba na kosalema mikolo ezali koya. Honorable Maotwene na délégation ya OVD babandaki nyonso na station Selembao bakendaki tina ba quartier ebele lokola Likinda, Kenge, Molende, Ndobe, Inga, quartier Konde, tina quartier Kimbembe ex Kingu bakumaki tina quartier Madiata epai wapi batalaki talaki nzela honorable Maotwene akominyaki na base na ina ndenge ya kosakana te pe bango basepelaki na présence ya honorable Maotwene na ba initiative azali kozwa boyo kandenge balobi. Vraiment tobeteli maboko makasi biso bana Selembao et puis pour na biso tomoni ke Nzambe ne a s'incarner kati na ye pour à défendre cause ya biso bana Selembao. Parce que depuis commune à Selembao a été créée en 1968 jusqu'à présent et ça les 57 ans d'âge autres ali abandonné tout cas là comme on a mutu mon côté à loba pour intérêt Selembao mais aza député à Liboso au pas même 5 ans mais azo sala ba makambo yo eza incroyable de to acclamer to betele maboko et puis to za derrière ye pour to ebike ye force na eza population. Ye kuna okendeka ko senga mais biso population to ko tombola etili ko la mapeka pour ba ko répondre position. Honorable Mawo en tout cas to sengi yo merci na nde to moni boye oye ko tala boye donc to sepeli makasi to za na posa nzela na biso ebonga libulu oyo ebonga penza ezipa mapapa to za na posa na o penza papa sunga biso soki yo tiki biso yeba mususu ozala te. Donc sunga biso penza papa nzela to lekelaka yango ba moto ekotaka lisute to koma ko souffrir po biloko ekota sta seconde na bimi bo ngamo ka muna oya na kolina nga
kolina nganga moka mutu na koya nango pona moto nzela ezate. Honorable Maotwene akomaki pe na ba quartier misusu atelaki ba conditions de vie ya population esalaki pasi surtout na likambo etali mai ezali eloko moko ya motuya kuna na commune ya Selembao. Honorable Maotwene azangaki te kotalisa posa na ye komona ba autorité basala quelque chose pe likambo etali banzela surtout que commune ya Selembao ezali commune moko montagneuse. Oui, lelo to kitaki na équipe ya OVD sur instruction bien sûr orientation. Il y a DG à OVD après rencontre na biso ya avant-hier na réunion tout ça là qui na bureau na ye et to décider qui ensemble na ye lelo tout ça la visite il y a ba site érosif il y a commune na biso ya Selembao comme to yebi là c'est ainsi site il y a érosif lelo to visiter à peu près une dizaine na bandeko to sepeli na démarche oyo tozomona déjà que c'est promettre espoir ezali pour que ba action anti-érosif et salama et pour aussi que population ya Selembao bazwa banzela oyo ko dégorger à venir 24 novembre et ko dégorger pe elengesa et puis bah il passe le totambola qui à peu près na 4 à 5 quartiers oyo to sali visite na bandeko. Nyonso wana ezali kotalisa ke cheval de bataille ya honorable Maotwene ezali développement ya commune ya Selembao yango nde ezali komona na mikolo ezali koya bato bakokamwa. Incendie monene esalamaki na quartier Sankuru na ville ya Kikwit epai wapi bana mibale bakufi ezalaki pasi pe mawa. Bolanda reportage ya correspondant na biso oyo ya ville ya Kikwit na province ya Kikwit. Ezalaki na butu ya dimanche vers 23h local oyo wapi incendie monene esalamaki na quartier Sankuru na ville ya Kikwit. Pona bilan bana mibale bakufaki sur place na moto, mama na mwana mosusu batumbamaki na bango kasi bakufaki te. Papa abimi na ye sain et sauf. Selon ba témoin, eloko ezali na base ya kotumbama ya ndaku wana eza mauvaise installation ya courant na ndaku yango nde esalisaki retour. Tango ba parents balalaki na bango bana mike batikelaki bango moko na salon po na kotalaka télévision. Aussitôt appris sur ce drame, abengi Makachaka, maire de la ville ya Kikwit akitaki sur place pe alobi. Mais situation yai les zones avaient au commune avec des ambalaka. Mais tu vendre quand même prudent. Tu vendre prudent même beau parce que ça la kisala moi ba moteur na bete baka courant kana ngenge zo la il faut que ça s'assurer des gens les baba na mais là ou bebo mais là la veille. Et puis kana bana na salon il faut quand même beza ba qui pila bana na salon. Hein? Bete na ntango wa classe yake moment classe bele bigisa bana 23h pour que la télévision ben ben la yoke mbote mingi. Bino ba parents, il faut bozalaka pe ba responsable pour na assurer éducation na encadrement ya bana na bino. Comment bakoki kotika bana mike na ba âge wana bazalaka na bango na salon, bazotalaka télévision, papa na mama balali na bango sope ba bandaki kolota nini yo, sope ba bandaki kokanisa nini ba ke na bango, bana bazotalaka na bango télévision ndako etumami. Tala ba perte ya boye. Eza kitoko te, tika milimo ya baninga epe manakimia. Complexe scolaire Mapemba 1P2 ya Fondation Nerombungu yambaki week-end eleki visite ya Miss Universelle Dorcas Ndienda oyo ayaki kotala œuvre oyo na commune ya Kinseso. Retime pinde Meladi Land. Nyonso ebandaki lokola momesano ya culte ya fin ya semaine oyo ezalaka organisé na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nerombungu. Awa ba élève elongo na ba personnel nyonso basanganaki epai wapi mote ya mokolo ateyaki na mokana na Marc chapitre 10 verset 46 à 50.
thème na yango ezalaki lobi nanga eza na maboko na Nzambe. Ateyaki na bana nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba bazwa ba étude na bango au sérieux po na kozala na conscience moko ya makasi enfin ke bakoma utile na société bakoma batominene. Tomonaki présence remarquée na culte oyo ya mwana mboka Miss Universelle Dorcas Dienda oyo ayaki ko assister po na kosala visite na complexe scolaire Mama Pemba kotala bijou oyo honorable Nerombungu asali elongo na fondation na ye po na ko encadrer bilenge nyonso ya République démocratique du Congo. Bo simba pe boye bakena sima ya culte oyo visiteuse ya complexe scolaire Mama Pemba mwana mboka Dorcas Dienda akendaki mbala moko na ba différentes salles de classe et pa wapi akendaki kotala ndenge nini enseignement ezali kopesama asukaki wana te akendaki pe na ba atelier ya coupe couture ya mécanique ya électricité pe ya construction elongo na biloko mosusu atalaki ndenge nini honorable Nerombungu a investir pona encadrement ya bilenge bongo asukaki wana te akendaki pe na atelier ya coupe couture et pa wapi tango asilisaki azwaki mwa échange elongo na bana ya coupe couture pona kotalisa bango to ko partager l'expérience na ye pamba te azali wana oyo esali ye ezali kaka ba étude yango nde bana pe esengeli bayeba na kolanda nzela na ye. Na suka ya visite Dorcas Dienda alobaki boy. Dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour faire développer le monde. Et cela contribue au développement économique d'un pays. Je suis ravie de constater que dans notre pays, il y a des gens bons qui œuvrent pour cette cause, dont moi-même je me suis donné les moyens d'œuvrer. J'ai visité les écoles Maman Pemba et je constate que non seulement on apprend aux élèves tout ce qui est pratique, mais aussi il y a des ateliers pour faire développer leurs compétences et pour qu'ils puissent exécuter leurs capacités et leurs talents. Je suis très, très heureuse d'être là et de constater tout cela. Je remercie M. Nerombungu de m'avoir reçu aujourd'hui. Je le remercie aussi pour cette belle initiative. J'espère qu'avec le temps, Dieu le donnera la capacité et les moyens de développer cela. Et aussi, j'incite à tout le peuple congolais, tous qui en ont les possibilités, de faire la même chose que lui, voire plus. Donc, na sengi na ba congolais nyonso baza na ba possibilité ya kosala oyo papa Nerombungu asali basala ngo ope bakoki osala ya koleka basala ngo. Merci papa Nerombungu na musala osali. Nzamba abatela yo apeso pe oye kokoka po o développer ngo o continuer kosala ngo. Asukaki wana te akendaki pe na complexe scolaire Mama Pemba de oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso. Azalaki assisté na promoteur assistant Bobo Mbungu batambolaki pona kotala talabana ndenge nini bazali kozwa mateya. Boye Dorcas Dienda asepelaki atondisamaki na esengo makasi pe apesaki honorable Nerombungu merci na mosala kitoko oyo ye asali pona encadrement ya bilenge lokola azali Miss Universelle amekaki pe kosala ba geste elongo na ba élève ndenge kaka bozali komona. Simba pe boyeba ke nyonso elekaki vraiment kitoko complexe scolaire Mama Pemba MPD œuvre oyo ya fondation Nerombungu ezali ko attirer batu bazali ko utabisika na bisika bazali ko ya ko visiter pe bazali ko encourager ye na eloko makasi pe ya munene oyo ye asali pona encadrement ya bilenge biloko ya boye ezali mingi te awa na République démocratique du Congo. Honorable Nerombungu azali ko mériter ba encouragement tango na tango. Porte aussi efungwami na ISTPK mpona inscription ya année académique 2025-2026 kuta bango na avenue Boudjalo numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome. Nadine Asona Francis Kanza. Ya année
académique 2025-2026 est démarré déjà et na likambo eteli ba inscription na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK la Mokuse oyo ezwami na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome yoka ba nouveau diplômé pe ba nyonso bazwa ba diplôme kasi nanu okota université te ISTPK epesi bino opportunité ya koyekola ISTPK berceau ya savoir ezali koorganize ba filière oyo na licence LMD toza na sciences infirmières ba parcours lokola soins généraux sage-femme na pédiatrie na licence LMD na biologie médicale baza pe na ba parcours lokola technique de laboratoire na ISTPK baza pe lisusu na passerelle pe master kuna okokuta eyazi baza pe lisusu na biologie médicale pe santé communautaire wana ezali ba filière oyo yo okoyekola po okoma monganga monene ISTPK enseignement ya qualité ezali ya kosamba te o po chaque année ba diplômé nyonso babimaka na ISTPK balukaka bango na ba marché d'emploi ISTPK afongoli ba porte pe azali kozela yo nani akotia tembe na ISTPK bilembo ezali komonana misala ezali koloba qualité ya enseignement ezomonana oyo penza perso ya savoir ya boye ezala te o tobandi boyoki à ne pas manquer rendez-vous yango yo na ISTPK perso ya savoir. Préfet Louis Kabango na Itomat Ndolo azali kobengisa bandeko nyonso batanga déjà 6 ans de humanité kasi bazwa diplôme d'état et centre pour na ba autodidacte et pas na bango de 17h à 20h cours ya anglais des affaires anglais aéronautique pe ba formation misusu Stéphane Scandinadine asona Francis Kanza tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e de humanité kasi nanu bozwa diplôme d'état te Itemat Ndolo na ista batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique esengeli boyebake adresse eza kaka moko pona kobima ingénieur ya solo Itemat ista bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile mécanique générale électricité générale électronique industrielle radiotransmission et commutation option ya construction pe ezali na pointe pona ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu alobaki toyebisa bino ke Itemat Ndolo ista basalaki 100% awa kutu bapesa bango kombo eratakate de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible pona bino tango ya koyekola esili nano te papa mama osalaka déjà na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te leka na babiro ya Itemat ista ozwa inscription na yo bokanisi esili tenten préfet Louis Kabangu atie lisusu pona bino centre de formation technique professionnelle pona ajustage soudure rebobinage installation panneau solaire photovoltaïque mécanique automobile check automobile diagnostic électronique des automobiles installation bâtiment froid vidéosurveillance électronique embarquée informatique bakisa cours ya anglais classique anglais aéronautique anglais d'affaires pe cours ya français ezali ya korate te formation rapide pona 45 jours ya pamba pe 90 jours pona ba jour normal comment utile na société yekola musala adresse kaka moko Itemat ista na commune ya Barumbu to pe obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso soyez les bien koya.
Protivap ezali potopoto kitoko mpona bana na bino bazala en bonne santé mikolo mpe bakokomela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba te tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakai. Ma ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Wakusa. Protivap, pro bébé pro. Tozali na communiqué nécrologique bolanda lectima yango. Famille Makaya bazana mawakoye bisana baninga pe bayebani na bango liwa ya ndeko na bango papa na bango to pe yaya na bango na kombo ya Maurice Makaya oyo akufaki mokolo ya mardi 23 septembre 2025 suite ya maladie moko ya tango molali. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 3 octobre 2025 veille mortuaire ekosalema na salle paroissiale ya Saint-Joseph oyo zwami na commune ya Kalamu référence maison communale ya Kalamu. Mokolo ya samedi 4 octobre 2025 levé ya corps ekosalema na ngonga ya 8h pe recueillement ekosalema toujours na salle paroissiale ya Saint-Joseph pe bekundami ekosalema na cimetière ya Kimberly na tika ete communiqué oyo ekomela baynyonso bayebaki papa Maurice Makaya. En attendant, matang ezali kosalema na avenue Bokuma numéro 33 na commune ya Kalamu na quartier Matonge. De Dieu vivant qui le soleil le vent. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma famille Kutoluka bazana mawa ya kwebisa bandeko baninga pe bayibani liwa ya mwana bango ya mwasi na kombo ya Elodie Nzau ya kufaki mokolo ya vendredi 17 septembre na ngonga ya 22h na sima ya bokono ya tango mokuse. Oui, matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na numéro 426 première rue de Bonhomme référence saut de mouton. Oui, programme ya matanga ezali boyi dimanche 29 septembre 2025 veille mortuaire ekosalema na lopango ya libota oyo tolobi na numéro 426 première rue de Bonhomme référence saut de mouton na commune ya Matete. Oui, mokolo ya lundi 30 septembre 2025 lenzoto ya mowei ekolongwa na morgue ya hôpital ya Njili na quartier 7 mpona bokundami na nsele bambu. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Elodie Nzau. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler. Merci na confiance pe fidélité bozala kananga na fo ngala journal ya peuple pour le peuple ce qui bosepela ki na édition ya mokolo ya merci na Igor Tingi wazala ki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine aso na monté pa ya Christian qui est bien supervisé pa ya héritier mapinde ngala bino tokutana na polizali ko ya au revoir.